D'abord, félicitations à Karine Mokonzi, la baronne. Maman chinoise, chinois. En tout cas, on s'attendait que tout était à cause là vraiment pour préciser Maramo ya Lubakiwana. Au moins que Karine a naître à diminuer maman si la té et puis à commis si pécaté belle vie aux hommes parce que à préciser bien sola bien assis là mais il y a monté et quoi arrêter ngana talisa mokili bola mu ya belle vie voilà aux hommes mais ça la bateau misus ba vendre na kit ba finga Karine Mokonzi OK. Ce qu'on bateau va finir Karine Mokonzi ngana mona bango da ba maboma on a mona déjà mutu cause en tendance déjà finga Karine Mokonzi na mona da zuma binopé mais oui pour la mona déjà pour tendance à finga Karine était pour Karine a beaucoup là au finga Karine était aux mona au banga pour Karine a tindele ba $20 na atindele ba $100 donc tendance que tout kate parce qu'on y a té mais muta ko ya muta liboso et ya Miss Lolo ezata eza Zuma et puis eza Yagola bato bakoza ma monopole liboso koloba na Karine ozomona mais ko calculer bango boye baza vraiment na réflexion té parce que Karine Mokonzi atika lo finga si la té alobi rien que la vérité ce ko bango vérité donc bango tellement balinga ka vérité té et pas na bango vérité za loka otubi bango mbandi na pandi ozomona ba yo finga Karine mais donc Karine atalisi ka mokili toyebi relation ni entre madame Belvi na Karine Mokonzi madame Belva zaki na Belgique toyebi te Karine Mokonzi peut-être mususu a yamba qui a boaki no kota caméra mususu madame Belvi pa que no kolukane Karine a boaki ne caméra mais avant na TV à reconnaître valeur à Belvi o Belvi nga za bongo aboya ne mutu te mutu tout so kota kota kende na boutique à Maria Tumba ko sombe lamba ozomona mwana mboka sali boutique mais Belvi aki na boutique à Maria Tumba a sombi lamba donc aza kout na tante ke non eza bongo Maria Tumba aza te ye kaliete donc ya zo mutu nyonso tout na même assiette et dérangez-moi moukété à lobby rien que la vérité c'est même madame Belvi abenga qui otomone ba mu rappel ba yakati Belvi no pe biso mbongo to finga bato ozomona mais en soi nga na vanda na kirindika na yebi bango voir même ata Vivette Mayamba lobango na TV ozomona Mayamba lobango na TV abina tika la mukolo moko participer te kena mona Belvi a futinga mbongo fingela nga bato bo abata mukolo moko te mais lelo Karine Mokonzi a ko préciser ko talisa na bato ke mutu oyo apusaka bato ba finga bato eza ye bato ba bango lobi bongo point ni poto mona kango Belvi soko sala émission mona na mona émission mo abote ba mama Esther atie émission mo bo élément mo Belvi bengete mama Esther élément na sepe na ngote longola alongoli mais si la vanda kazo dédicacer bato na ye o ba yaka ba fingi ba collègue ne bazo finga voir même na président Lombe mais yango moni Karine alobi si eza makamso betanga kara opesa nga mbote te osala bote mais soki moni internet ndongo nani ozobenga nga na kote lo pona finga siko na finga nani na finga nani c'est ça na finga nani le so batindeli nga bato net baya ba jeba beta douce il y a pas de problème on vit ça sur vendre dans les réseaux sociaux non bimisa la Chine musala isala moi je m'en fous. Nazo qui moi 2-3 appels mami biso to ba chinois en même temps to ba baku on che biso mais bois malade chenga na expliquer complexe ça au finga mutute leader ya au finga mutute ngana naza teint clair mais non cause un peu complexé ya bois noir na yo on sait que les kinga non peut-être ba éviter que complexe l'axini ko complexé moto et puis ko complexé moto l'axé kate ba complexe aka moto a l'équité même complexe infériorité ezalaka yo ben ici là a complexe ranani naturel même pas koloba que a complexe ka moto na lobi que ba comédien te na bi ba comédien faut ba longola complexe netinga na ebisi là tuandoza la bien na ebité peut-être ka kosola na Belvi toni na mono on dirait akoma moins distance donc na ti complexe que to be pe na kana iti parce que na big et to soleil ba c'est gemeli
En fait, il y a que tout cas à se méfier au monde, mais peut-être que ça à se méfier. Elle quand on a Marlène, comme ça comme on a un ami, on se méfier au monde. On se retirer juste peut-être au milieu qui ah Karine a un ami, peut-être un ami qui est au Canada, au lieu que problème est au Congo. Peut-être pas si j'ai belé. D'ailleurs, je me rappelle plus, mais on a eu quelqu'un, la fille qui était, n'a manqué un peu respect parce que nous se permettre de n'a que manquer respect. Parce que nous avons manqué dans l'ingatio, balobi il faut. Le roman on a metté un peu que bouger battu. Alors que si là, bazarane bien, mais au moment où on a un moment mususu, bati pas raté. Pour mon aki a soleil na mutu moko songolo pakala to ayokati. Oka kangeli Karine kana mais soki comme makambo ya ko attaquer a obenga Karine ke côté langa. Côté wana mais poto moni kota Bellevue abimise loko na te Bellevue tika loko bengete ke côté langa na bitumba moko bozo déranger nga mais to mona tani kombo ya sila mo te ke déranger mo. Pour Karine même azara bien na pechanga. Karine azara bien na Bellevue. Karine azara bien na dîner. Parce que tant yo zo benga Karine pour Karine finga na. Voilà. Asa sobate. Voilà, azazo bate oza mona mwasi ki ofandi maboye omoni barezi bafandi na plateau balobi ke Bellevue a mapeka solo. Là donc se souvenir na tournage pas les Kechu, na village Panda. Tendresse ça c'est ka silat. Si la tama pour la PMB, il y a nous le témoin makambo na lo ba grâce mo ba témoin. Grâce au ba rappeler. Si la ta pour la PMB, c'est la carte d'Afrique jaune makasa ça mapeka. Tendresse ça c'est quand la sa grâce. Aoseka ya lu le mudabeta ya bimer. Est-ce au Congo changer pour la likoloté ya habité bilamba nga da se kendaki na lia tournage na okende ka bilamba nga déjà lingola pas le ketu na tika polo pona kinango ba resa vendre la Bellevue pendant combien d'années soit lipeka Bellevue mona ngote. Est-ce que Bellevue d'abord boya makolo poussière bon mona Bellevue alati talon ensemble à lin ya orange alati na lipapa tala talon mwana mwasi okopesa ngwata bisou yopé belo jamakasi bone talon muto yepesa ngo bisou non so ye bisou parce que l'équipe l'équipe propre otali talon muninga mwasi obi non seigneur yango oh mama sanzaki ye kaka to ndengeni nzoka babota ye sko barezinga na tuna ye ndeko na ya mwasi wana o babotisa bala pa ya na biso alendele barezi okosa soya na ononte il faut lukele mobali moko bien a honorer ye pa boko la bana wana yo zo ko finga Bellevue muto ataka 45 parfums barezi msu yo parfum $10 au sombara te est-ce que barezi atali katikata makolo na e barezi a contrôler caleçon na ye avant yo finga Bellevue makolo solo mapeka solo atali no sous-vêtement na e et pas qu'il non business barezi sunola ba kite kota kintie quoi. Oh déjà ndako déjà ndenge za bongo zo bimisa so kintie kwa seke ne za bongo salite za nakata ndako wana batsa video ya barezi mutakala mutu ne so tala nzota barezi regreta mwana mobali katikati makolo yinzo ndema baso balata cycliste te siko vanda na tebe ofinga Bellevue muto so okuta no zo tuna ngo muto ala na poto la muka na poto zo kazaleka na Kinshasa. OK. Voilà. Oh. Et dérangeur, hein? Non. N'a dérangé parce que Poutine a Poutine. Parfois Bellevue ça la casso au sol langue analyse au l'année langue bien. Aime souci la somba. Si. Pour Bellevue consomme parfait monsieur à 300 €. OK. Au somona. Aime sous mère n'aime ça que non sous même c'est $25. On va boire na poto wana na ba château rouge ba même ça château rouge maman Lili Makaya na pesi mbote ye fa pesa ka ba maman Lili Makaya merci a côté boutique mo ba sombeli parfait tindeli ozomona siko bela kendaka ke poto a côté na boutique moko boaki a sombi zara tala na eza bongo bela ko tia zara te akoyi ko tia ba parfait ze belé o Bellevue ninga za bongo asaelaka na oka sur la corps noir et pas Bellevue. OK. Mais corps noir on a nga na mon
nzambe na monongo pa papa ya biso nani Edika pe na prison. OK. Tant tozwa cour boy papa mulanga parfois ici la bois qui tanga be corps noanga mais parfois on bela mtapa ko la ngoti. OK. Ce que yebisanga tala déjà papa ya biso Edika pe na ça la parfum moko na belle vie. Il va réussir mutabongo yo fingi ma peka solo. Est-ce que ba reza contrôler li peka mama na ye? En tout cas, baza féliciter surtout Linda na biso Linda Kaboli SB. Ah? Linda na Gatibi na Kaboli SB. Et bon yebite SB ko neza na tension. Yebisanga nde Linda na Gatibi ba ye. Tension nini? Na to so la pembe ndenge Linda na Gatibi ba longo yebisanga na SB na nazako. Ah. Bata makasi ba li sute. O Charline na nani? OK. Po Sherika pe kamita olongo. Ngana lobaki makamba Sherika batu bandima te. Comment Sherika zaka na SB? Mais Sherika saka ba analyse ya Sila, ya belle vie. Ya belle vie. So quand ali Sherika sali, so ki Sherika sali analyse ya ba film SB, azora ka ba tableau na ye. Akata ka tableau na ye atie. Yo so mona Sherika sa analyse le ngalina ya nani ya bombo na kati. OK. Atia kate po bombo apesa makambo te. OK. Osomona mais tant osala analyse ya film belle vie azoka ba tableau nyonso et tala ndenge Sherika pesa ki Linda ba félicitations parce qu'avant natala bi non. En tout cas de konanga moi si ma sœur à moi vraiment félicitations. Donc Sherika talema que non kozala pas Sila. Et ça différent kozala pas belle vie ça mieux par rapport à casting na. Par rapport à casting. Soki Belang plutôt ezalaki ba groupe local ba matembele ba tembele ba menasa belle vite. Ah beta no bilo. Oh non non kama solo ibula. Soki Belang ezalaki ba ni local ba groupe ezalaka ba matembele ba SB ba nini et créer un problème te. Ba tembele ba tourner na SB te. Osomona ba nyonga pona Sila. Non. Ba nyonga ka pona belle vie. Belang ya makambo. Ya makambo yo to mona ba tumso ko mosabe miso belle benga ngai te. Azolela abenga te po ani na sala nini nzoka casting ezo concordé te na yo mais ça mon casting no ke ya mais ba tupe ba oloba pe moi côté ko za to lobi ke casting ezo kokana te mais to moni mingi papa ngonga zongi susu azali na film ya innocent coupable papa ngonga bazaki ndeko na lia na moni papa on a plus à jouer makasi par rapport ba papa o to ba pe na ba théâtre na biso ba sala succès tout le monde a même si papa tu pas jouer mais tout le monde a rendu tiba ba makaya pe no mona bona SB non terre et na nini na bela production. Ah salut au papa makaya jouer déjà ba comme plus ya ba fan. Moi séparation mo eza pour tout le monde qui awa ya gola nenga bande ko lela azobela ata mutu moko ta to sunga pour na ba kisi mais ba lobi que non yende aza provocatrice plutôt ya koyaka plus ko fin au lieu ya kosalaka ba nini ba promotion ya ba film na bango tokaki Mida lobela tiango et c'est comme le roi guerre entre Mida na nani na ya gola yo koloba ni omoni eloko mo benga na loba Mida asalaki ba analyse moko boya ba compte malgré tout a changé maloba na azonga ka lokwa musendi ozomona parce que Mida ekota lisa batu ekota lisa bango combien belle vie a sa valeur et combien famille libota et finga Sila te mais ba sala promotion ya ba film à belle vie. OK. Ozomona au lieu biso to sala tombola sar na biso. Biso to sala tombola sar te à chaque fois to ka belle vie ba ko le pousser. Belle vie boy. Mais tandis que famille libota avant kuto e mususu ta abeta bordure. Azozo e mususu 30 minutes 40 minutes ya promotion ya film. OK. Mida ekotalisa bango lisusu bino boza makaska ya kofinga lelo botie belle vie mbutu na ba collègue na ye lelo SB ezoko kobenga mama top te eza déjà manque à gagner c'est ça lelo SB ekobenga 1050 te bazoko kobenga poza gesho te mais soko tali belle vie autour à belle vie mutu nyonso jouaka. OK.
belle vie Pierrot ato joueur on n'est pas nani mais ceux qui dans la film nange sengi Pierrot aza mais placé ozomona siko bango le kozo boma bango baza trop pressé mi faut comprendre que ça manque à gagner na SB parce que bino bozo finga l'état bozo linga bo finga gesho mais gesho ozasu na facilité ka ya retourner na SB tandis que bino bo finge mama na biso alobe l'autre côté encourager donc c'est qu'encourager biso to finga so gesho bo fingi dingombe ozomona ba icône ba valeur oketi bo toucher personnalité papa lombe oyo mbondo asale l'autre côté papa ngalufa abenga na ye abi la poser lombe fa fuka mamutakala pa senga si la pardon okende wapi mais mbondo ngaza malade akufati oh mais oui beta no bilo wa kolakela muninga liwati ngai vraiment mbondo lelo kaka loba ke papa lomba fuka mamutakala papa aboti sila te wani dans sens te afuka mamutakala asenga sila pardon mbondo basoko kufa gloire à Dieu okepe manakiya po mutu akosungi aza te ozomona ya lokwa neti ndeko na biso mwasi ya gola ozoya koshoke bato tala bango moko baleza bakuka baboko soutenir ye parce que oza très impoli yango moni mida alobaki yango bajournaliste nyonso oyo boza na Kinshasa soki ozofinga belle vie kaka yebaka tokosalelo SOST bino boshoke bopesi pasi pona $10 eloko ndeko na biso mwasi Chantal Bola na ba live na scène na TikTok ko qualifier bato bobotaka te okomo katela bato na ba âge abi basala babota ye moko Chantal Bola afaki na poto na Kinshasa kufeli bana misatu pa bota na ba sévère ozomona na bota bana oui on a vu comme solo na so biso di kamba solo au moins tant on za ofinga bato baka bato baby vie privée no bazar bato ba yebi yo na lokola pantalon na mokaba bazar taka ba mama poto ba bengi mama bite Chantal Bola ko finga bango bongo te Chantal Bola yimono na Kinshasa fa ya poto abota bana misatu bana na nzamba permettre ki bango bazala te parce que abota ki na ba irresponsable ba recevoir lelo ke poto aboti pe bana mais bana na so boko na bango te assistance sociale mutazora bana na en charge pour Chantal Bola yimono buriki il Chantal Bola ba mama poto ba beza na moyibi siko zo ko finga ba belle vie bato oyo so nzamba pesi bango bana bakuti bandako bakuti ba mituka bakuti ba compte bancaire ba mama bango balonga déjà Chantal Bola yo za nini ata kutu kati apamba tana kinkole azana ngo na komini babe ezali wapi babe ezali na komini na munoko Chantal Bola tika to vanda ko yaya ozomona o choquer bato obi combien baso babota kate baleli na komono Chantal Bola nzambe pas nzamba kanda koko zo pe na kanda na atiki yo pe me vide tout à loka mama na biso nani Moindo akoti maternité combien de fois voilà mais le maman na biso ça maboko pamba mais sans cette tendance aseka mama Moindo Moindo abota te Moindo boye mais bato tito mona ndeko na biso mwasi nani Sita Wadol oui mwana suka za ndeko ya Wadol ndo mona Sita Wadol ya kosala émission abi oya kufia na za leki nanga propre tinga servinga leçon par rapport ya ninga za mutu na chokate ofinga no pete jamais ngana yaka kotalisa bato ba valeur ka ya belle vie ngana ko vanda tena lobake Vesilas makolo soso o libu mukodo nakoya na ona TVT jamais grand jamais on a dit que non ils a bongo Vesilas aleka Njela Suarez bona bona na ona TV simba te on a vu Vesilas on a vu privé à bato tout le monde a tête comme on fait Vesilas nous on a la Bible no mo bimisaka ozomona na koya na tuna Vesilas nani mamu de kebete makososo nzambalo omona nakoya na TVT ibula nakoya na TVT ozomona nga beaucoup plus eza natalisa mokili valeur obi ko choquer ba yagola ba choquer bato biso famille boto na to koma na niveau na te na ya vraiment na yagola ka belle vie yo belle vie nie basala bona kisantu belle vie bona bo yaya est-ce que on a des théâtre tala malika place auto suka na parquet
Oh, 350 $, il a laissé Malika une semaine en prison. Ce qu'on dit, on a beaucoup si la maté. On a pas essayé Davina, bazo na barezi. Ah? Bazo barezi. Barezi salini. Au moins on a barezi contre na vie privée, parce comme ça on est barezi bonga. Nzoko bongi te vitamine ka okuboli e yeso libumu munoke bungi. Munoke kumata me kangi munoko. Munoke comme le col à bouchon. Pardon. Les bango pe na succès en tout cas vraiment me m'appelle bandeko mususu na ba poto o bandeko mususu ba salate en tout cas to mona de théâtre évolution da kokende toujours kitoko na bandeko tout ba ko tala biso en tout cas lelo na ça dit vraiment effort ya kobunda ko ya mela bino biaka zanga oto zane lelo ana plateau to ko beta kaka biloko ya bio to beta ka biloko ya bio ko ratete to beta biloko ya bio bandeko tout ba ko tala biso to meka pe ko sola to lobela film o bandi my friend to lobela pe innocent ou coupable film utu ko sila to moni bongo nani Karine Mokonzi o a remercier alobi donc avec franchise mais alobi li pona Belvi Kandi alobi que en tout cas bazala na ye très kitoko mais asola rapé na sila alobi nena ko loba boye bolamu ya Belvi et ko déranger les abakou mais naza kuna te. En tout cas, les autres me rappellent que sur là directement, je dis merci na bandeko nyonso o ba ko tala biso et joyeux anniversaire na bandeko nyonso ba ko fêter anniversaire na bango lelo ba na décembre o ba ko fêter lelo en tout cas ba joyeux anniversaire na bino bandeko pe ba bumisi ba o baza trop cher pour na bango ba sincère condoléances na bino biso nzamba pesi makasi na courage ya komona na mokolo lelo tika ete kombo ya nzambe ezwa kaka lokumu. Merci beaucoup na madame Esther Mavaka la mwana bata papa Gérard motema ya maman Joséphine. En tout cas directement je dis encore merci beaucoup à ma maman chérie maman Tete Nzaou o aza kotala ngai na pesi mbote balobi na besengandela mignonne Gina Mabia la maman chérie à moi aussi je te salue. En tout cas là directement je vois bonjour. Bonjour Iboula, bonjour vraiment na ba mélomane nyonso batutu balingaka Esther MM balingaka mona suka vraiment bambote na bino yango yo. En tout cas l'autre c'est mardi le mardi. Ba mardi là mon place nyonso tout besoin mais vraiment. Voilà, bonne santé. Oui, santé bien, sauf que kosu, des ça, moi et combattre, okay. Mais ça va. Mais ça va quand même. Ça va. Toi, un moment où la grippe, moi, saison, plus à moi, changer, donc. Voilà. Mais en même temps, j'ai évolué très bien. Non, vraiment, ça évolue, ça va. Et qui est bien. Ben, c'est un peu mélancé. Vous avez semaine où tu les gars, ben, tu as tout le monde à moto. Quand donc on a autre ya asi ko peka yewana fa. Ngana bisaka ye mwasi na ye soka tangi kombo ya noko famille bota fingi ka mutu moka famille bota ya sa mwa mobali te ba ofinga mobali ba yoka pasi yo basi ya bandeko mibali wana ba yoka ta finga mibali na bango ozomona po ya le kan émission te bango pe basi na bango ba ya kan émission te aussi longtemps mibali baza ba journaliste ye mwasi na journaliste donc tant ozo finga ndeko mobali ya famille bota ye ba biso bana basa famille bota toza wana toko zongi selo ngo o senti que douleur ko ba noko na biso ba yoka yo pe mobali no fa yoka ngo osomona donc na uti kape kauka tournage na ozonga na komi na ndoke matanga ba 7e bagarre
naki likwa moto maman na kita pour la futa moto mbo maman ya akangi moto okita te yo finga nga na bisika na bisi awa ngabi na finga kote na loba na yebisa ko ne vérité parce que yo fo benda moi sinon matoyo omoni bana mibalo yo finga ka na ba bana ba cité omoni soka fingi nga ça se comprend na muninga moi si lokola maintenant moi ya fingi ibula afingi Jerry Kobetox afingi Prince Luamba tala akoma na niveau ya kokola nga ku non na kola mobali nete tala ka to loba na munoko ya zo loba ngape na loba na munoko mais ya zo monopole aussi ma Prince Luamba na bilamba ozomona ozomosa modèle ni tango yo finga bana ba oyo finga bana mibali yo pesa attendre ke ba finga mobali na yo yo na yebisi omoni ka ndengo yo ko ganga o gangi na ko beta bien ka no sabo sa eloko te soki mwasi na fingi lisusu kaka mwana mobali moko famille bota yaya yeba ya turo na fingo kutu makasi oyo turo masto kute na nzeza nde o changa mbeli. Voilà, en tout cas, bon, allez-y comprendre, les amis internet, mais tout ce qu'on a dans l'émission, et ça, là, moi, bien qu'il y a reçu, en tout cas, on est des responsables, tout c'est respecté, dans le coin où tu as mis. Je crois très bien au Landati Bongo émission Karine Mokonzi. Karine Mokonzi, va dire naye n'engue à comparer Belle-Vie na Sila, tant qu'il oppose à moi si, n'engue à présenter Belle-Vie. Alors bas sur la na Sila. Abi, ce n'est pas dit que non, ceux qui si la Belle-Vie va se la rater, qui n'est pas comme un ennemi à Belle-Vie. Voilà. Mais à l'objet, où ils ont la carte à monter, manaï. Et tant que pose à moi si, autant de rappeler ma cambo, na bas sens ya bien, au colo banini par rapport au message à Karine Mokonzi. Vraiment, d'abord, félicitations à Karine Mokonzi, la baronne. Maman ba chinoise ba chinois en tout cas na s'attendait que tout était à cause là vraiment pour préciser maramo ya lobaki wana au moins que Karine a naître a diminuer maman si la té et puis a commis si pécaté belle vie ozomona parce que a préciser bien sola bien assis là mais yango té et ko arrêter ngana talisa mokili bolamu ya belle vie voilà ozomona mais ça na bato misusu ba vana na kiti ba finga Karine Mokonzi ce qu'on bato ba finga Karine Mokonzi ngana mona bango da ba maboma on a mona déjà mutu ko za na tendance de finga Karine Mokonzi na moda zuma binopé mais oui pour la mona déjà pour tendance à finga Karine te pour Karine a beaucoup là a finga Karine te ozomona a banga po Karine atindele ba $20 na atindele ba $100 na donc tendance que to kate parce que on y a te mais muta ko ya muta liboso et ya Miss Lolo ezata eza Zuma et puis eza Yagola bato bakoza ma monopole boso koloba na Karine ozomona mais ko calculer bango boy baza vraiment na réflexion te parce que Karine Mokonzi atika lo finga si la te alobi rien que la vérité ce ko bango vérité donc bango tellement balinga ka vérité te et pas na bango vérité za loka otubi bango mbandi na pandi ozomona ba yo finga Karine mais ndoka Karine atalisika mokili toyebi relation ni te entre madame Belle-Vie na Karine Mokonzi madame Belle-Vie azaki na Belgique toyebi te Karine Mokonzi peut-être mususu a yamba qui a boaki no kota caméra mususu madame Belle-Vie pa kena ko lukane Karine a boaki ne caméra mais avant na TV à reconnaître valeur à Belle-Vie o Belle-Vie nga za bongo aboya ne mutu te mutu tout so kota kota kena na boutique à Maria Tumba ko sombe lamba ozomona mwana mboka sali boutique mais Belle-Vie akina boutique à Maria Tumba asombi lamba donc aza kut na tante ke non eza bongo Maria Tumba aza te yete donc yazo ka mutu nyonso tout na même assiette yango moni Karine Mokonzi à reconnaître la valeur bravo la baronne mais ce que à reconnaître la valeur mais alobe lo moko wana o mettre un peu ko bouger bat alobi que si là bazarane bien mais au moment que ba moment mususu ba kipana raté pour monaki a soleil na mutu moko songolo pakala to ayokaki oka kangeli Karine kana mais soka comme makambo ya ko attaquer a obenga Karine ke côté langa côté wana mais poto moni kota Belle-Vie abimise loko na te Belle-Vie tikala ko bengete ke côté langa na bitumba moko besoin déranger nga mais tout le monde a tenu comme ya sila moi te que déranger moi et déranger moi mukete alobi rien que la vérité c'est même madame Belle-Vie abenga ki e poto moni ba mo rappel ba yakati Belle-Vie no pe biso mbongo to finga bato
ozomona mais en soi nga na vanda na kirindika na yebi bango voir même ata Vivette Mayamba lobango na TV ozomona Mayamba lobango na TV abi na tikala mukolo moko participer te kena mona Belve afutinga mbongo fingela nga batubo abata mukolo moko te mais lelo Karine Mokonza eko préciser ko talisa na batu ke mutu oyo apusaka batu bafinga batu eza ye batu bango lobi bongo poni poto mona kango Belve soko sala émission mona na mona emsu mo abote ba mama Esther atie émission mo boile mama mo Belve bengete mama Esther élément na sepe na ngote longola alongoli mais si la vanda kazo dédicacer batu na ye o ba yaka ba fingi ba collègue ne bazo finga voir même na président Lombe mais yango moni Karine alobi si eza makamso betanga kara opesa nga mbote te osala bote mais soki moni internet ndongo nani ozobenga nga na kote ropo na finga siko na finga nani na finga nani c'est ça na finga nani po Karine aza même azaka bien na pechanga Karine azaka bien na Belvi Karine azaka bien na dina na siko tango yo ozobenga Karine po Karine finga nani voilà aza soba te voilà aza zoba te oza mwana mwasi ki ofandi maboye omoni barezi bafandi na plateau balobi ke Belvière amapeka solo nga ko se souvenir na tournage pas les Kechu na village Panda tendresse à seka silat sila ta mapola pembe ya lulu témoin makambo na lo ba grâce mwamba témoin grâce o ba rappeler sila ta pour la pembe ça la carte d'Afrique jaune makasa ça mapeka tendresse à seka la sa grâce aoseka yalu le mudabeta ya bimer est-ce au Congo changer pour la likoloté ya bité bilamba nga dase kendaki na lia tournage na okende ka bilamba nga déjà lingola pas les Kechu na latika polo pona kinango ba resa vanda na Belve pendant combien d'années soit lipeka Belve mona ngote est-ce que Belve d'abord boya makolo poussière bo mona Belve alati talon ensemble à lin ya orange alati na lipapa tala talon mwana mwasi okopesa ngwata bisou yope mélange makasi bonne talon muto epesa ngo bisou non so ye bisou parce que l'équipe l'équipe propre otali talon muninga mwaso bi non seigneur yango oh mama sanzaki ye kaka to ndengeni nzoka babota ye sko barezinga na mina tuna ye ndeko na ya mwasi wana o babotisa bala pa ya na biso alendele barezi okosa soya na ononte il faut lukele mobali moko bien a honorer ye po bokola bana wana yo zo ko finga Belve muto ataka 45 parfait barezi msu yo parfait $10 au sombarate est-ce que barezi atali katikata makolo na e barezi a contrôler caleçon na ye avant yo finga Belve makolo solo mapeka solo atali no sous-vêtement na e et pas qu'il non business barezi sunola ba kite kota kintie quoi po déjà ndako déjà ndenge eza bongo ezobimisa so ya kintie kwa seke ne eza bongo salite eza na kati ya ndako wana batsa video ya barezi mutu akala mutu nyonso atala nzoto barezi aregreta mwana mobali katikati ya makolo eyinzo ndema baso balataka cycliste te siko ovanda na tv ofinga Belve mutu so okuta ino ozotuna yango mutu alalaka na poto alamukaka na poto nzoka azala ndeka na Kinshasa. Voilà. Oh. Et dérangeur, hein? Non. N'a dérangé parce que Poutine a Poutine. Parfois Belva sale au Belva sale la kaso au sale la analyse au l'année la bien. Aime souci la soba. Ngote. Si. Au Belva consomme parfait monsieur à 300 €. OK. Au somona. Aime sou mère n'aime ça que non sou même c'est $25. On va boire na poto wana na ba château rouge ba ça château rouge maman Lili Makaya na pesi mbote ye fa pesa ka ba maman Lili Makaya merci akoti boutique mo ba sombeli parfait tindeli ozomona siko bela kendaka ke poto akoti na boutique moko bwaki asombi zara tala na eza bongo bela ko cha zara te akoyi ko cha ba parfait ze belé o Belve ninga za bongo asailaka na oka sur la corps noir et pas Belve. OK. Mais corps noir wana ngana mon nzambe na mono pas papa ya biso nani Edi Kapene na prison. OK. Tant tozo akubo papa mulanga parfois ici la bois qui tanga be corps noir mais parfois on bela mtapa ko la ngoti. OK.
Ce que je dis, déjà papa me dit qu'appelle c'est la parfum on a belle vie. Il y a un régime où d'abord il finit ma péka solo. Est-ce que ba raison contrôler les péka maman na ye? C'est que maman na ene muteza solo ça li confusion. Ozo bona. Tant ozo lingo toucher muto zo bete que muto na lingo na toucher à sa femme mariée. OK. Ozo mona ba région ça lombo na restaurant wana. Olembola na sani osenga bisa encore ya fumbwa. Lelo po ba benga na olia ka pondu soutena makaya bute. Yango comme opesa mampalo le kante po finga ka belle vie. Toke nango wat. Ah. Voilà, en tout cas, allez-y comprendre que tu as molo molo na émission na biso na bandeko tout ba kota la biso. Belvi Kandi a pesi biso film My Friend. Donc avant My Friend, tout le monde a dit innocent ou coupable. Et où tu aussi là. Innocent ou coupable. Tout le monde dit Belvi Kandi film est qui na 13e épisode. Pour Nayo Bianca, leçon nous tirer na film. Vraiment, ngai eloko ya liboso na je m'excuse pardon, eloko vraiment na retirer ma casse na kati ya film plutôt na direct na kati ya film wana biso baso da to bota. Ngai naza na voisine et pas na kauka. Naza na voisine biso, aza na ba jeune fille mibale. Na ba jeune fille mibale la moko ko ya maeda ndeke. OK. Il y a des fois ils arambou les bêta place là la moi na moi c'est zaté ala les pas na biso na libanda nga ko na na tombo kinga bo za ba risque le lombula so ebeti makasi ma ekoti asoki ezue na sambula akokata lupango peke bazana lupango na bango il faut que là les pas na bango mais maman na bango zo sa nini a préféré bana ba ke na bango na église pas maman olangi pour yazo batela libala na ozomona parce que papa nazalika momuke kaka zana ba na obima bokende parce que maman zo calculer peut déjà âge voilà c'est poussani na ba jeune fille mikolo bonoke va na bango na tame bino kutu bana basi bobima bokende na bino ozomona mais so kazaki mwasa makasa yeba ekoluka akoluka mwa studio ate bane ba ofanda yango monisco eloko nga ete yakanga yango wana eloko ete nga ma yango wana peza na ba papa misusu lelo somona mobali mwasa yena ndako libala et surtout bato bakoyo la victime na ba ya kana bana basi omona papa zolia mama zolia suna mwana soko mekolo baboye abengani bino problème munene donc na place wana ngai pe na condamner ki papa tirbote vini oboti na Davina ina libala na mwana soko ça a besoin quelque chose to kota la mwana benga ta nani odingizo na téléphone voilà papa bonjour oui na posa mwana mais na otinda mutu aya kozwa mwana mutu na pa kwa kozwa mwana ye wana kwa kozongisa oyo na ndako na koluka ni OK c'est que ba laisser aller zaki Davina voilà tu mona ke papa dingizo akoko supporter ta bo mi junior OK ozomona pona kanda pona nini na kanda ya nani ya vini OK kozomona yo da so bala bokabwa na mwasi mwasa komi déjà femme mariée mwasa mutu mususu pendant tout ce temps no kabona na mwasa yeba ite kozana na mwana OK kana mama mwasa bali na zana mbali na ndako yo fo ya obanda ko yako cha troupe ni o couple bat na bambri ils ont raté donc leçon tirée en voilà film en tout cas Barter Nyonso o ba jouer au CPL na bango en tout cas baza féliciter surtout Linda na biso Linda Kaboli SB Linda na Gatibi na ba Kaboli SB bo yebite SB ko neza na tension yebisanga nde Linda na Gatibi ba ye tension nini na to so la pembe ndenge Linda na Gatibi ba longo yebisanga na SB na nazako bata makasi ba lisute o Charline na nani OK po Sherika pe kamita longo ngana lobaki makamba Sherika batu bandima te comment Sherika zaka na SB mais Sherika ça ka banalize ya sila ya belle vie so ko tali Sherika sali so ki Sherika sali analyse ya ba film SB azora ka ba tableau na ye akata ka tableau na ye atie yo so mona Sherika sa analyse le ngalinda ya nani ya bombo na kati OK atia kate po bombo apesa makambo te OK osomona mais tanga osala analyse ya film à belle vie azoka ba tableau nyonso et tala ndenge Sherika pesa ki Linda ba félicitations parce qu'avant natala bi non
En tout cas, de Konanga, moi aussi, ma sœur, à moi, vraiment félicitations. Donc, Chérika Talema, qui ne pas pas si là. Et ça différent que ça pas belle ça mieux par rapport à casting. Par rapport à casting. Ce qui Belang plutôt ezala qui ba groupe local ba matembele ba tembele ba menasa belle vite. Ah beta no bilo. Oh non non comme solo ibula. Ce qui Belang ezala qui ba ni local ba groupe ezala comme ba matembele ba SB ba nini et créer un problème te. Ba tembele ba tourner SB te. Oso mona ba nyonga pona sila. Non non. Ba nyonga ka pona belle vie. Belang ya makambo. Ya makambo yo to mona ba tumso ko mosabe miso be ka benga ngai te. Azolela abenganga te po ani na sala nini nzoka casting ezo concordé te na yo c'est pour casting no ke ya mais ba tupe ba oloba pe moi côté ko za to lobi ke casting ezo kokana te mais to moni mingi papa ngonga zongi susu azali na film ya innocent coupable papa ngonga bazaki ndeko na lia na moni papa on a plus à jouer à makasi par rapport ba papa o to ba pe na ba théâtre na biso ba sala succès tout le monde a même si papa tu pas jouer mais tout le monde a rendu tiba ba makaya pe le monde a bon SB non terre et na ni na bela production ah salut au papa makaya jouer déjà pas makaya auto jouer na SB pas makaya oui pas makaya oui pas makaya jouer pas Kaloui a jouer OK presque tout le monde voilà na nous na monate il y a Charlie Nongue ya kala. OK. Mais ba film o ya siko mais en ndep na nous à côté. Mais il minga jouer quand il na majabu comédie. Te na bela ba film kala za. Ah OK. Voilà. Mais c'est au lobelo mo est très important lobi que départ ya Katibina Linda coach ke kota SB kuna mutu koti. Mutu za kokota mama kasi pe na ba communicateur na bon moi séparation ezali. Ezana ba communicateur musu ba longwe baza su vraiment ya maman na bango te mais ba comme plus ya ba fan. Moi séparation mo eza poto mona ti awa ya gola nenga bande ko lela azobela ata mutu moko ta to sunga pona ba kisi mais ba lobi ke non yende aza provocatrice plutôt ya koyaka plus ko fingo lié ya kosalaka ba nini ba promotion ya ba film na bango toka Mida lobela jango et c'est comme il y a guerre entre Mida na nani na ya gola yo koloba ni omoni eloko mo benga na loba Mida asalaki analyse moko boya ba compte malgré tout a changé maloba na azonga ka lokwa musendi ozomona parce que Mida ekota lisa batu ekota lisa bango combien belle vie a sa valeur et combien famille libota et finga si la thème ba sala promotion ya ba film à belle vie ozomona ole biso to sala tombola sar na biso biso to sala tombola sar te à chaque fois to ka belle vie ba ko le pousser belle vie boy mais tandis que famille libota avant que to aime sous ta abeta bordure azozo aime sous 30 minutes 40 minutes ya promotion ya film Mida ekota lisa bango lisusu bino boza makaska ya kofinga lelo botie belle vie mbutu na ba collègue na ye lelo SB ezoko kobenga mama top te eza déjà manque à gagner c'est ça lelo SB ekobenga 1050 te parce que kobenga poza gesho te mais ce que soko tali belle vie autour à belle vie mutu nyosa jouaka belle vie Pierrot ato jouera ne pas nani mais ce qui n'a la film na ngesengi Pierrot ça mais placé ozomona ce qu'on bango le ko zomoma bango baza trop pressé mais il faut comprendre que ça manque à gagner na SB parce que bino bozo finga l'état bozo linga bo finga gesho mais gesho ozasu na facilité ka ya retourner na SB tandis que bino bo finge mama na biso alobe le côté encourager donc c'est qu'encourager biso to finga so gesho bo fingi dingombe ozomona ba icône ba valeur oketi bo toucher personnalité papa lombe oyo mbondo asale loko te papa ngalufa abenga na ye abi la poser lombe fa fuka ba mutakala pa senga si la pardon okende wapi mais mbondo ngaza malade akufati oh mais oui beta no bilo wa kolokela muninga liwati ngai mama mbondo lelo kaka loba ke papa lomba fuka mamutakala papa aboti sila te wani dans le sens afuka mamutakala asenga sila pardon mbondo masoko kufa
gloire à Dieu okepe manakiya po mutu akosunga aza te ozomona ya lokwa neti ndeko na biso ya mwasi ya gola ozoya koshoke bato tala bango moko baleza bakuka baboko soutenir ye parce que oza très impoli yango moni mida alobaki yango bajournaliste nyonso oyo boza na Kinshasa soki ozofinga belvi kaka yebaka tokosalelo SOST okopola na prison makala omoni te ya gola lelo akomi alakisi lokolo mbasu na yo ke wana eza bakarma eza bakarma bato boblessa bofinga nazoyebisa yo ozomona nazoloba na yo nzambe afutaka bato oyo bino bosalaka bato ya golo choke mitema bato combien bato combien ya golo bamama combien oyo bino bochoke bopesi pasi eloko ndeko na biso amwasi Chantal Bola na balive na sali na TikTok kokalifie bato bobotaka te okobokatela bato na baage babi basala babota ye moko Chantal Bola avakende na poto na Kinshasa akufeli bana misatu babota na bakali sévère ozomona onamika masolo te nazo biso dikamba solo omoi ntango oza kofinga bato ebaka bato bayebi vie privé no baza bato bayebi yo na lokola pantalon na mokaba baza taka bamama poto babengi ma babi te Chantal Bola kofinga bango bongo te Chantal Bola ye mono na Kinshasa ava ya poto abota bana misatu bana na nzambe apermetaki bango bazala te parce que abotaki na bairresponsable baresévère lelo ake poto aboti mpe bana mais bana nazobokola bango te assistance sociale moto azwaka bana na charge po Chantal Bola ye mono aburiki Chantal Bola bamama poto babeza na moyibi soki ozoya kofinga babelvi bato oyo nyonso nzambe apesi bango bana bakuti bandako bakuti bamituka bakuti bacompte bancaire bamama bango balonga déjà Chantal Bola yo ozala nini ata kutu katikati ya pamba ta na kinkole aza nango nakomini babi ezali babi ezali nakomini na munoko Chantal Bola tika tovanda ko yaya ozomona oshoke bato oyebi combien baso babotaka te baleli na kombono Chantal Bola nzambe mpe aza nzambe akanda kokozwa mpe na kanda na atiki yo mpe main vide totaluka mama na biso nani Moyindo akoti maternité combien de fois mais lelo maman na biso aza maboko pamba mais sans tendance aseka mama Moyindo Moyindo abota te Moyindo boye mais bato tito mona ndeko na biso mwasi nani Sita Wadol oui mwana suka za ndeko ya Wadol ndo mona Sita Wadol ya kosala émission abi oya kufi wana za leki nanga propre mais tandis que tendresse ayi aseka mama Moyindo lela na charisme wani otozolela bongo pona contribution balingi bapesa yo to ndenge nini tala émission mama ya biso Moyindo asali na ndeko na biso leader a Miss osanti ke mutu olela na choc moko mero nde mutu eza ya kobouger moko bopo alobi abina tikali maboko pamba on dirait na botaki te ozomona avant garçon atikalaki lokola mwana suka na ye mazaki na bayaya na ye ozomona siko yo mutu bongo yo vanda na TV Chantal Bola seki tala pasi nini Chantal Bola pesi ba mama ozomona eza lokola ba yagola yango moni yagola lelo avai na ndako ngana bisaki tout autour na bino bomitala po tendance pas à mutu mabe yo pe asali bango nini na oloba na le tendance na miso ba solo ate poana ata l'évolution ya chaîne na miso ndenge ezokende non ayoki mutema passe qui est boti ya muta keto ye pembeni na ye bino ka fumo pesa kende ba gloire au moti le bande la bana ko dominer miso lote miso fa sala ka be biso na chaîne na ye miso fa tourna ka epa na ye tango miso lo pa ye ko tima vandi katala bi non ngape fona sala kaka chaîne nga lelo bakoma binemi na miso lolo ozomona bongo muta bongo yo komona ye mutu ozomona yango moni ba yagola baza mayele te yagola fo silama yagola lukelo nya nzambe efuta yo mutu mobimba ozikombo mima meki mandela ezolanda elandaka ko
Oh, bah, nous avons quand même problème. Si 32 ans, Koka. À ça, là, combien la prison Mandela? 18 ans, 32 ans. Oh, oui, Mandela, c'est là. Ozomona. Si ma tape va nous compter, si que Koka vraiment, il y a un sous monde, on ne pas jouer pour un problème électrique. Voilà, quand tu dis qu'il y a un problème électrique, pour tout le monde, on a vu ça dans la télévision, de tout le monde qui est karma et gangara. Est-ce que vous servez bien les santé? Je servi une leçon par rapport à Nina, ça m'a choqué. Ah, au final, on peut dire. Jamais. Ngana ya kokota lisa batu, ba valeur ka ya Belleville. Ngana ko vanda tena lobake, o Vesilas makolo soso, o libu mukodo. Akoya na on a TVT. Jamais au grand jamais. On a dit que nous eza bongo Vesilas Alekandela Suarez bona bona na on a TV. Simba te on a vu. On a vu Vesilas on a vu pour faire batu. Tout le monde a tête comme on fait Vesilas. Nous avons la Bible no mo bimisaka. Ozomona. Dans ko ya nazo tuna Vesilas nani? Ah, mamu de kebete. Ah? Makososo. Nzambalola. Omona. Nakoya na la TVT. Ibule nakoya na la TVT. Ozomona. Na beaucoup plus eza natalisa mokili valeur. Omi ko choquer ba yagola ba choquer ba tu biso famille boto na to koma niveau na te. Na ya vraiment de yagola ka Belleville yo. Belleville nie. Basale bona kisantu. Belleville bona bo. Ya. Est-ce qu'on a des théâtres? Tala Malika place à Autosuka na parquet. Oh, 350 $, il a laissé Malika une semaine en prison. Ce qu'on dit, c'est que si la maté, nous avons essayé Davina, bazo na barezi. Ah? Bazo barezi. Barezi salini. Au moins, on a barezi contre la vie privée, c'est comme si on est barezi bonga. Nous avons bongi te vitamine quand on kuboli et yeso li bumu munoke bungi munoke kumata me kangi munoko munoke comme le col à bouchon ozomona mozo ya ko finga bato baleki na mbongo netinga na ko sala erreur wana te mutu lokola maman na biso si na ngana finga non voilà tomo kena suka tokozanga kolobela film ya My Phone te auto suki sande wana film à mon frère, où il bandit déjà, premier épisode, tout le monde participation, il dit dans la douce, tout le monde Omar, au parce que vraiment mon temps est belé, mais plus de 5 à 6 films, où il était dans Katabela, tout le monde est sous Omar, mais tout le monde est dans le film à mon frère, et puis il y a un acteur principal. Mais il y avait aussi des quoi que Maramé Belé, il y a un Omar, Bakabouana, Belleville, il y a pas comme pire, si là. Papa Alain, boy, a tourné en elle sous-souté, voilà ceci, à Kenan, au travail Jérémy Chabani, les lobes à Mémé, Tirki, est-ce que nous sommes habité, bien qu'à Orolobani. Merci pour la présence de Omar, na mon frère, la fille et la biso. En tout cas, félicitations à eux, tonton Omar, félicitations à Dina, dans la douce. Bateau, basali fierté, vraiment, il y a Bella, Bangwana Kaka. Voilà, bah, fleur, nous avons boire pour un film Oyasika, na bandeko tout bas. Bateau consommer film et la biso, bah 104 autres bêtes en couteau à Pamba. Tout ça, ma premier épisode, na biso mato tindika ngoko mata ba dessin. To tindika ma premier épisode, surtout bande la sous côté la moto consommer vraiment. Ozo mona, on y a force à filmer la biso. OK. Voilà, to komi na suka bandeko tout balandio ba remerciement na yo, soza message roloba. La famille libota nyonso o bakotala. Donc la famille libota ezaka ke to soutenir madame Belleville parce que yenda za force na biso. OK. Madame Belleville aza nyonso tout oza nango poutine de l'écriture moi so Alexa Rabasi ozomona talaka moto avana pembeni ya mama malamu azaki pembeni ya mama Olive atalisi ye comment moi si so oza na 100 francs okobotya ngo 1000 francs yango moi madame Belleville aya kotalisaka biso moi ça aza moto ya innovation moi ça aza moto ya mayele moi ça aza moto ya créativité moi ça aza moto boye moi si faut kovanda na tv tonikisa mabele eza nini moi cité moi si faut ça baza baningisa pe bazali c'est tout le monde nous sommes en tendresse. Yazaka kaboye. Wana mulu ba loketo pete mais to so li loketo pete to chape suyo. To cha mama top loketo pete to cha suye. Pardon badi. Voilà. Moi deux ou trois personnes bandeko balanda. Tonton Yann. Et Célia. Net comme Julia. Voilà, merci aussi à l'assistance de Julia, merci à Elvis pour choquer dans la caméra, merci à bandeko tout.
oyo batali biso baza vraiment disséminé